Mbote bandeko, tozali bongo live. Politique, pe batu bazana mwa confusion mingi na batu. Bato basimbaki nde mindoki, bango nde bayaki kozwa kontrole. Musique et puis ba loisir. Bato banda nakolinga lelo kokota na mwa losambo ete le peuple de Dieu oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Message oyo ezali mpona bato nyonso te, kasi ezali message moko ezali très précis mpona certaine bato oyo balingi koyeba mingi. Nzambe fungola biso matoi, fungola biso miso po tomona malamu, tobeleli makila na Yesu Kristo inonde studio, inonde bato nyonso bakolanda biso na télévision, na ba Facebook, na ba réseaux sociaux nyonso, na kombo likolo na ba kombo nyonso, na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen. Na saluer la première lady ya ndako na ngai, la personne ya mama Marie Brigitte Kombolo, ndenge azali kolanda biso, azali kolanda ngai na poko na lelo. Na saluer pe mama Beatrice Mazoze, esika azali kolanda biso. Na saluer pe mosali na nzambe oyo tozalaka na ye na mikolo nyonso, na kombo na Achille Sale, et pe libota na ye mobimba. Na saluer tous les hommes de Dieu, ba mama, ba papa, ba bilenge, bandeko nyonso, na saluer bino na poko na lelo. Pe na saluer la communauté congolaise diaspora na kombo na Yesu Kristo, pe la famille Kombolo nyonso na tiki bango na maboko na nzambe. Tozali lelo na challenge monene pona biso ba peuple congolais. Nzambe aninganaka te po na ba besoin ya vie na biso, mais asengaka nde moto azala na foi na bomoi na ye po ete amona gloire na nzambe yango esalaka te e bouger présence ya nkolo. Totala na continent na biso ya Afrique, totala na mboka na biso na Congo, ndenge degré ya pauvreté ezali pe ndenge batu baza ko souffrir pe ndenge batu bazali ko kufa.
bato bazali komi saboter. Est-ce que Nzambe alobaka nini na makambo wana? Nzambe soki alingi kopambola yo ndeko na ngai, akopesa yo nde ba ide ya malamu pe salela yango. Okomona yango na mokanda na 2 Rois chapitre 4 verset 10. Irobami polele ko développer ba concept ya kitoko pe akolakisa yo makambo ya mozindo pe faveur surnaturelle de Dieu ekokoma wana na bomoi na yo. Na Jérémie 1 verset 33 irobeli biso très clair. Yango kozwa o babengi protection financière pe biloko to sombaka mingi na mokili to sombaka ngote selon o tozo benga impulse na yo ko somba biloko ndenge wana te. Mais yo ozala nde solution pona problème moko ya munene na bomoi na yo ndeko. Na période ope na saison oyo tomoni bien te mboka na Congo karate tozo kota na ba élection. Mais nazalaki tellement attiré na groupe ya bandeko na biso oyo ba yena message na bango ya tolamuka na génération oyo tozali ko vivre pour que to changer système politique, social et économique. Na ki bongo kokota na prière na mozindo na lukina landa message elingi koloba elimboli libiso nini. Mais na yaki kozwa ba verset biblique oyo pe elobeli ngai e questionner ngai pe nazali kotika yango na bandeko bakolanda biso na pokwa na lelo boyoka. Na mokanda na Romains chapitre 13 verset 11 à 14. Na kotanga ngo na français elobeli biso boy. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est à l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est approché. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Na 13 marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognes, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bande kotobi ke nature ya nzambe ngano to kosambela, ce n'est pas un Dieu oyaza ya kokufa te. Nzambe a révélé makambo na ye na ba saison moko boye. Je vois l'image de notre bien-aimé oyo azali kotambola bisika nyonso oyo azali kotinda message ya lamuka oyo. Eloko azali kosepelisa ngai mingi tant qu'un homme de Dieu. Omori esika nyonso azotia makolo akofukama afukami azima boko na likolo atie. Donc à invoquer l'esprit de Dieu, l'esprit ya changement lamuka wana. Mais tomoni yo mosusu akei liboso ya moto akufi. Ezali clair présent message na ngai te ya lelo. Tomona
nzambe na biso azali na bomoi, il est vivant. Son nom c'est Jésus-Christ. Et puis nzambe wana azali un guerrier. Na mokanda na Job 5, 12 alobeli biso boye. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Yango lelo nazongi lisusu awa na message oyo ezali ya mozindo. Challenge na biso ya ba business selon makomi na nzambe. Est-ce que na kati na makomi na nzambe ezali na droit qui etoye bato sala ba faire pe ba faire toko sala eya monene? Oui, ezali. Je salue mon frère mwana na biso Pompon Digbo esiko ozali aux États-Unis ndenge ozali kolanda biso. Na salue pe notre maman Nicole Maha esika ozali gloire à l'Éternel nkola pambola yo. Pe na salue mosali mosusu na nzambe na mboka na Liège Francis Mosungu esika bozali. Thank you. Yango moni ba tindeli biso message yo tolamuka. Globalisation et comme force tolamuka pour former notre avenir malamu. Nakobanda lelo na kozwa mo ba verset biblique mingi na kotanga pona na limbola makambo na koloba et puis ekozala na ba place mususu tokokota ndi na mwa muzindo. Na mokanda na Tite chapitre 3 verset 14 elobeli bisubwe. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Toyoka awa na mokanda na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11 à 12 et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos mains comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et qui vous n'ayez besoin de personne. La nécessité de travailler est très important. Dans mon candidat dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 et le bisobwe. Ce qui botali yango bokomona yango ndenge ekomami. Ezali kosenga na ba homme de Dieu, bato bazo kamba bato. Basala kanini na vie parce que nzambe atingo na mokilité po yaka ko panza sango malamu te eyaka. Mais nzambe atiaki ba talent pe atiaki ba capacité kati na yo. Est-ce que développer yango toyoka awa? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et puis, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas de vous qu'en nous eussent les doigts, mais nous n'avons voulu donner en vous même une modèle à imiter. Balobiawa erebeli biso mwa mingi, balobi ke bato mususu musala na bango. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelqu'un qui vive dans le désordre, qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Yariboso, toye de la bouille.
que makambo na uti koloba ya ba faire eza kolobela biso boye toyebela boye ke religion na ba faire etambolaka nzela moko. Exemple monene na Bible soki oye komona te place nyonso nkolo asalaka manifestation na ville moko boye ba réveil na région to na mboka songolo pe ba réveil mingi esalemaka na ba place publique lokola ba marché ba wenze na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Salutation ya monene. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas na Priscilla, avec l'église qui est dans leur maison. Nanda kono église ezali. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. Basio bazaki ba femme d'affaires, baki osala ba affaires. Bazaki ba toteke bazo sambela et puis ne font rien. Non, baki ko travailler. Yango communauté congolaise tozali koluka to réveiller conscience na biso. To se questionner biso nyonso. Ngai pe nazali na kati, na libanda te. To yebela awa totala likambo ya ba marketing, ba marché et ba publicité. Lelo oyo na ba internet okomona publicité ezali partout. Utilité na yango pona nini? Bato ya bazali koluka mbongo po basomba makambo moko boye. Okomona ndenge tozali awa, okomona meme na ba Congo synthèse ozotala télévision osali programme ya 1 heure. Mais okomona l'air moko moni bino bozotala ngo na ba smart TV et puis bala moko mona ekoti publicité. Publicité wana euti wapi? Nani atie yango? Omona yozotala programme moko songolo moko mona eloko moko boye bimi surtout makambo ba mama lokola ba fête yali okomona ba maquillage okomona biloko nezo uta wapi? Raison yango ezali nini? Pendant que zotala omona pe eloko moko pote intéressé yo. Mais bandeko na ngai bongo pona nini biso basali na nzambe oyo tozali kosambela na yango biso ba vrai basali na nzambe esengeli pe tosalaka ba publicité ya malamu pote misala ozosala eyebana mpona avancement ya royaume ya nzambe awa na mokili oyo. Misala na biso emonana pe eyebana na ba média social. Na mokanda na Zacharie chapitre 13 verset 1 à 5 elobeli biso en ce jour-là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, des Congolais, pour les péchés et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays le nom des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui disant, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, les transporteront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rugiront de leur vision, car quand ils prophétiseront, ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Question monene yangoyo. Pona nini mbongo esalema na mokili oyo? Nzambe toyebela yango nzambe asala mbongo te. Toyebela yango malamu. Po raison mbongo esalema ezali boye. Po tokokisa ba biloko oyo tolingi
kokokisa bamposa na biso besoin matériel pe na bafamille na biso awa na mokili oyo. Mais totala référence monene na mokanda na Nzambe elobeli biso awa na mozindo na mokanda na Proverbe 3, 9, 10 et Romains chapitre 8 et 16 à 23. Psaume chapitre 1 verset 2 elobeli biso be. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Na Proverbe 3, 9, elobeli biso be. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Balobi, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgent de mou. Elobeli biso awa. Balobi, le premier fruit de l'esprit, Isaïe qui est dans l'agriculture. Romains chapitre 8, verset 16 à 23. Tout enfant de Dieu est sengeli koyebela makamboyo. Awa yami bale elobeli biso bongo likambo ya bit ya finance na vie oyo pona ko financer misala na Nzambe socialement et économiquement. Référence Luc chapitre 8 verset 1 à 33. Donc on appelle à Deutéronome chapitre 8 verset 8 à 18. Awa elobeli biso na Luc awa soki botangi yango et le collaboration makambo ebele ce qui accompagnait la parabole du semeur, les paraboles de la lampe, la vraie famille de Jésus-Christ, le plus fort qui est la tempête, le plus fort qui est les démons, Jésus Christ. Na mokanda na Deutéronome chapitre 8 elobeli biso na 18 elobeli boye. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Oyebi ngai personnellement nasalaki mosala Nzambe na osalango ebimika mbala moko bwete nayaki kosinvestir mingi na makambo na Nzambe na investir makambo na Nzambe na ngai na ntango nayaki okutana na mosala na Nzambe ya monene na kombo na Dr Maurice Serilo de 2002 jusqu'à présent. Pe na 2011 nakendeki bongo nasalaki ba étude ya makambo na Nzambe pe nakotaki na makambo ya Nzambe na mozindo. Tango nakoti na makambo na mozindo eloko ekosalema te à partir ya ministère ya papa oyo a format plus de 5 millions ya basali na Nzambe oyo baza très effectif bazali très kosala musala Nzambe pona ko réveiller ba communauté na bango non pas pona ko endormir bango. Tango na silisaki ba classe wana mena bato mususu ekomaki lokola moquerie o a Pedro Mbongo nazao kene États-Unis mingi mena kene kozwa ba formation pe nazana ba papier pastoral ministériel et il a fallu qu'on a kota na muzindo pona oyeba ba message na ngolo bango ebimi na mopepe bote ebimi na résultat ya prière ya dimension ya muzindo pe na koyeba nini yango sengeli na sala toyebela ndenge ya ko détruire pauvreté na société toyebaka ete pauvreté ezali esprit oyo ezali ko produire ba raisonnement moko boye pona batu na biso pe na communauté na biso pe na mboka na biso toyebi ke valeur ya mabele ya mboka na biso ezali plus de 300 trillions. Mais ndenge nini todoko vivre na malheur wana eza kouta wapi? Nzambe alingi biso te, alingi biso toyoka na 2 Corinthiens awa ezolobela biso nini ezali na kati awa na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 elobeli biso boye pe na mokanda na Proverbe chapitre 24 verset 24-30 elobeli boye celui qui dit aux méchants
tu es juste. Les pauvres les maudits, les maudissent. Les nations les maudissent. Balobi, mais c'est lui. Balobi, mais c'est qui le châtie s'en trouve bien. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baisse les lèvres. Celui qui répond à des paroles justes. Soigne tes affaires, mon frère de Kunangai. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légèreté comme ton prochain. Voudras-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Dans la Bible, le salaire de la paresse, c'est Zalini. Un homme paresseux. J'ai passé près du champ d'un homme paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Awa tolingi ko développer awa na communauté batuba développer sens ya autonomisation du peuple à travers l'évangile. Tel qu'on a Luc chapitre 4 verset 14. Jésus, le serviteur choisi par Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Omoni autonomisation. L'erio zima kambo ya malamu luka pesango na bandeko po moto mosusu akobima akodevelope concept ya malamu po amema likambo na next level na vie ya communauté ya bato moko. Non pas que bato batikala endormir et puis moto moko azwa contrôle na bango ezalaka te na Bible. Pour la faute de temps, viendra un moment tokokota na makambo lisusu na mozindo. Tomoni que pauvreté ezali boye. Pauvreté systémique ezali ko komisa que population etikala ko dépendre que bazalaka ba pauvre sans espoir pe bavivre ndenge wana. Nzambe azala te bango ke nzambe lera sala mokili asalaka yango na concept moko capitaliste. Soko ken États-Unis na bamboko eza développé okomona rôle ya ba église na basali na nzambe. Ba église na lobaka eza bâtiment te. Soko kanisaka église za bâtiment, en tout cas vérifier tanga makomi na nzambe bien komona ezalaka bâtiment te. Eza moto nzambe akotelemisa moto akopesa ye vision pe mission. Yango bomoni na sima wana soki botangi bokomona vision na biso na mission na biso eza na sima wana. Ezali te poto bato batikala lolenge wana te bazala mal exploité te. Omoni yango kotolinga to réveiller conscience ya bato. Yango tolobi nzambe ezali capitaliste et azali ko faire marché libre. C'est là un Dieu. Tous topé ko exploiter bandimi na ko utiliser Bible na ndenge ya mabe suka na yango okosala kape eloko moko te. Na suko ko mona legacy nini yoko tika na mokilo batu bakotika la ko kanisa yo ndenge nini. Teko mona awa te ndenge nini tokosala po to réformer société pe communauté na biso po te bakoma baye bako changer ba faire na mboka na biso na RDC. Église partout na 2 Corinthiens. Toye kozonga nango chapitre 4 verset 7 robeli bisobe. Na Ephésiens chapitre 6 verset 7 et 5 à 5 olingi kozala maître ou olingi kotikala esclave. Soki lobi te ozala serviteur na Ephésiens chapitre 6 verset 5 et robeli bisobe. Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec la crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme Christ ayaki ko tikela biso. Oyebi na paroyo mukomusu na talaki boye
nazalaki na esengo mingi ya kolanda mosala nzambe moko alobi te eloko ezoboma ba église ya 4 murs pe boyoka bofungola matoi alobi boye les gens vont rester pauvres bakozala bakotikalaka bobele ndenge wana pona nini un pasteur alobi malamu na message na yeboye kitoko eloko ezali koboma ba église kaka ba prière na ngomba ba prière ya 30 jours ya 40 jours ya boye ba jeûne après bato soki biloko wana esili yo kangi bato na ba prière soi-disant et après obandi kosenga bango mbongo bato wana basali te baproduire eloko moko te me yo kangi bango en otage puis na suko obandi koloba bapesa yo mbongo omoni te koza criminel spirituel mpona kozwaka bambongo ya bato tika bato bakoma productive na vie po ete bamema makambo ya kitoko na nkombo na Yesu Kristo awa toye komona sachant que chacun soit esclave soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien ngate mutu nakomi yango bible muteza kokoma yango raison mosusu ezali ete nzambe esengeli apambola yo na ngai na ndenge nini na makambo na nzambe esengeli tokoma bamotere mpo na kosala bareforme ya boye ekokute biso mbongo me na kosala na yango mbongo yango ekoutaka wapi lero ezosala mosala nzambe bokuta na priere bokosala makambo nyonso bokosala me makambo oyo ekokute bino mbongo mpo touti komona te mbongo nzambe te asala yango je viendrai un jour na baexplication ya mozindo origine ya mbongo place euta ezosala nini epuis ezoproduit nini ndenge nini bato basambelaka te baza na mbongo mais yo na nga tosambelaka toloba nzambe l'or et l'argent ça lui appartient mais les gens sont pauvres toti koyoka yango polele na matoi yango na pokwa na lelo ndeko na ngai tofungola miso tofungola matoi balobi ete kobimisa mbongo na yo te mpo okende kofinancer révolution okokoma un homme ou une femme pauvre tala histoire malamu ya monde tolamuka touti kozwa message tolamuka tosala examen ya conscience na biso na mokanda na Matthieu chapitre 24 verset 21-22 elobeli biso boye car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Omoni makambo oyo toza koyoka awa ezali ko refléter la réalité wana. Omoni bato basalaka ba révolution. Soki oyi na mboka oye na révolution moko boye. Omona bato wana tango basukaka ba pauvre c'est parce que baye ko amancer ba bien mal acquis. Eloko nyonso oyo ya mabe oye ko nyokola bato tango bato bazali kolela okomona ba problème sérieux na bomo na bino totala histoire ndenge zali koloba. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus ces jours seront abrégés. Nini tokosala na finance mbongo pona biso esala ekobalancer équilibre pe autorité. Exemple monene tomoni bato lokola tokoloba mingi moto lokola Bills Gate nalingaka moto wana te parce que aye kozwa mbongo mabele na ngai na Congo d'équipement na biso ba produit wana mais moto wana na réalité aza na influence monene na ndenge ya ba gouvernement mondial ezotambola. Un type qui veut que ba dépeupler ba population na Kivu parce que bango baya kozwa mabele wana pote ba exploiter yango me biso moko ba indigène on se retrouve na eloko moko te mais nzambe aza koyoka biso nzambe azoyoka biso na butu na lelo tango toza kolela nzambe azali koyoka balobi boye bato wana un homme très influent akoki mpe kodétermine ndenge course ya makambo moko boye na société ekokenda bato lokola ba Warren Buffett bato lokola ba Sir Branson bato boloba te ils sont des francs-maçons mais ces francs-maçons là babongisaka bamboka na bango oya biso bato basaleli na nzambe bato nyonso oyo bazali kosala mosala na nzambe
bazo sala nini pour la communauté na bango eloko moko te yango nde tolobi ete référence monene soki totangi awa na to développer sens ya créativité pe innovation. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Et Sengeli a tout développé esprit à excellence na ba faire to kosa na mokilo. Ce qui te développer esprit d'excellence, je pense que la solution pour na ba problème ya bomo ina biso. Ndenge nini ba obstacle pe ba challenge oyo et Sengeli est comme soki est commis bien réformé. Na mokanda na Néhémie chapitre 13 verset 14 15 le béni bisubwe. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées les jours du repos. À cette époque, j'ai vu en Juda les hommes foulés auprès soit pendant le sabbat, rentrer des gerbes, changer sur des ânes, même du vin, des raisins et des figuiers et de toutes sortes de choses et amener à Jérusalem le jour du sabbat et leur donner des avertissements le jour où ils vendaient les denrées. Toyebaka kotia nzambe liboso na makambo nyonso tozosala. Elobite ke ka oyoki place moko boke lukoye ba crédibilité ya moto wana asalaka nini. Okomona soki azali crédible neti ndeko na biso oyo alingi kozwa kibomo konzi. Il est crédible na mosala azosala. Alakisi asali démonstration monene na vie na ye. Cursus na ye ezali vraiment ya kotonda. Mosala to office moko lingi kozwa esengeli ezala ndenge wana. Toyebaka kotia nzambe liboso pe tomona vraie gloire na ye na bosolo polele pe tokosala legacy ya malamu pona ba génération oyo mosusu ekoya. Esengeli toyeba kohonore ba mibali pe basi oyo bazali ko fonctionner na ba challenge oyo po to climat oyo référence monene yango oyo na Ruth chapitre 2 verset 4 le se voici Boaz vit des vins de Bethléem et dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous, qui lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Nkola benab pambola batonyon so ba usala ba faire na communauté congolaise awa na UK. Notre frère Frank Ozi, God bless you. Na mosalo sali na monaki depuis bandaki tembengyo komi sikoyo. God bless you a élargi ba territoire na yo. Okende liboso. Na ibi ba mame bele notre frère Faustin Maloy na Upton Park. Nzamba pambola bino. Notre sœur Marie-Pauline Godwin. Nzamba pambola na mosala restaurant. Pe ba o nyonso bako sala biloko na motema malamu nkola pambola bino. Na mosala bako sala pe bozali ebele. Mais tolobi ete congolaise communauté na biso congolaise oyo basala mosala bien ke nzambe azwa lokumu. Tolobi lisusu tozalaka pe na respect pa na ba mépris esprit ya kofinga ya komépriser baninga tolongolango na 1 Timothée chapitre 6 verset 2 et que celui qui ont des fidèles pour leur maître ne les méprise pas. To mépriser bandeko na biso te sous prétexte qu'ils sont frères mais qu'ils le savent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Lokoso na vie na biso ezala te. Oyo ezali kosala ke à cause ya bato moko boye baza bamiyibi bazomemela biso vie d'oppression mitu pasi bainsomnie balingi kokwesa yo na système moko boye tozali kotelemela nyonso oyo. Référence na mokanda na Jacques chapitre 5 verset 1 à 5.
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants des bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Car sachez-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera pas le royaume de Dieu en Christ. Dans Lévitique chapitre 22, et le Bisobwe, parle à Aaron et ses fils et à tous les enfants d'Israël. Tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira une holocauste à l'Éternel, soit l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire. Mitema ya batu oyo nyonso bazoka na communauté na biso na bafer basalaki opesaki mbongo place moko bameli yo nzambe alobi toyebisa yo boye, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Na point oyo mode de vie ya bato esengeli koganye bafruit ya motoki na bango pe kovivre na esengo. Et kozala bien na lobela bino au fait que prospérité ezali koloba nini. Définition à prospérité teyokao na koloba ngo na anglais puis après na koloba ngo na français. Prospérité lobeli biso boy. Prosperity is having enough to complete your given instruction by God to humanity. Prosperity is having enough to complete your assignment or God-given instruction on the earth. Total angwawa, pauvreté zoloba nini. Prospérité elobi nzambe esengeli apambola yo. Tu as une mission, tu as une vision. Po mission na yo pe vision na yo ekokisama, esengeli ozala na misolo. Misolo wana ezali te po dendela baninga te. Accomplis ta mission na misolo. Misolo wana ekouta wapi? Awa, référence à monene barbite, pauvreté, moni pauvreté, ezali forme la philosophie et le bama na diabolo ye moko na ba église pe na ba église ya 4 murs. Mettons qu'en référence monene awa na mokanda na psaume chapitre 84 verset 11, le béni bisou. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de ta maison, de mon Dieu, plutôt d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Kovandana bisika méchanceté ezalite de konangai. Soko moni méchanceté, oyoki mateo, partager ngona bandeko. Lukata oyoka ekolobela yo mingi. Teko koma lisusu na bosuki sinazo ya na kolimbola eloko moko. Tomoni te toti kolobawa likambo ya bafer mais toyi komona na 1991 moto moko ayaki alekaki na télévision un grand politicien lelo akie na mabele na kombo na George Bush alobi New World Order alobi mokili changé wapi économiquement politiquement et puis socialement yango bouta koyoka message to tchaki na libandela. Ah, biso tolobi, boyezo la kisani. Alors te balingi ba comme ça mokile koma lokola village global. Donc il ba frontière, ba pays ndengo zombo na ba état ezala lisusu te. Mais awa na ba mboko tozo mona boye. Na koya na maloba oyo. Bazalaka ko benga yango trahison. Mais lelo ba komisi yango privatisation. Na RDC congolais, ya Congo. Et le peuplement de la population indigène mawa mingi mais tolela epai na nzambe wana kombo na ngai juif noir congolais
papa Ntoma Eugène Kanda Ekombolo na botamaka na Inongo na Mai Ndombe na Congo na mboka na ngai mingi Congo mais pena sepelaka na mboka na ngai mingi mais nakomi très choqué et horrifié ya komona yango ndenge ezali kokende na mauvaise direction sans pourtant nous profiter non minérés et faut profiter du sauté. Tokomi ko découvrir que ba individu moko boye bakomi très chargé ya kote kaka mabele na biso pe ko bomaka bato lokola banyama. Bapaya bazali kozwa mabele na biso surtout ba compagnie multinationaux. Awa soki ba découvrir or na mabele tozali bakokende kotuna ba gouvernement local, gouvernement toloba central ba ezana ba procédure moko boy balongolaka bato ndenge wana te mais epana biso ke tellement ba compagnie multinationaux wana bayebi bazozwa avantage balobi bayekokuta le peuple azali na ignorance totale donc baya ko corrompre bato oyo bazali na gouvernement local ba chef coutumier ba nini baza ko forcer bato batikala ba pauvre pona nini boy yango il est grand temps à travers les médias matia tozoyoka elongola biso na inconscience pe elamwisa biso yango terme oyo touti koyoka tolamuka bandeko nani nazali kotuna sikoyo nani azali kokontrole ba makambo wana bato moko babengaka bango ba Bilderberger soki bokele internet bokomona bango baentité wana baza plus de 1000 entités mais bakongole tozaki na Congo toye na bamboko tofandi tobandi kotanga makanisi ya mabe ya bato merci mpona bao nyonso bazosala mosala mpona éveil ya conscience ya peuple congolais. Énergie ya Congo eza contrôle na maboko ya nani eza contrôle na maboko na biso te mboka na biso me mabele na biso est-ce que ezali normal bato oyo basimbi mindoki nde bango bazali kokonza biso nzambe aza kovanda aza koyoka pe azali koyoka biso mawa toka dans Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 2 4 verset 7 nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Omoni ndenge bazonyokola biso mabele na biso etondi na bomengo bele mabele wana ba or ba diamant ba biloko nyonso wana esengeli kopesa le peuple congolais ba formation ya koyeba bakota na ba université ya or ba université ya ko travailler ba or ba biloko nyonso oyo ezali précieux ba coltan nyonso tu wana poite congolais a se retrouver pas eleki mingi tozongeli nzela na nzambe balobi car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelqu'un en étant possédé se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Omoni balobi awa mbongo ezali mabe te mais kolinga mbongo ezali toute forme ya méchanceté yango tolobi na pokwa na lelo touti koyoka awa maroba oyo bimi na oyo nkolo Yesu Kristo asalaki ete na lobela bana na nzambe po ete oyo ezali montagne ya bafer soki ozosala bafer kosimba kisi te kolia kaka na yo moko te kokota na baidolâtrie te yoka makomi oyo zwa bande oyo sala yango enregistrement yokaka yango bien oyoka nini yango oyo ekomami mpona gloire na nzambe nazali kosukisa message na ngai kosalue tous les mamans tous les papas basali na nzambe na communauté na biso pe na oyo nyonso bazali kolanda biso mosika mon jeune frère
Hervé et Kombolo, God bless you. Jean-Paul et Kombolo, je te salue là où tu es. Marie, Émilie et Kombolo, je te salue. Père Libotano Mobimba, frère José Baoto, na salue Bino. Père Nazali Kolobate. Maman Marceline, God bless you. Na mosala makasi ya kitoko zo sala Congo synthèse. Bof kende liboso. Bo Nzambe a protégé Bino. A tia Bino na bwanya tondi sa sagesse na ekati na Bino. Pe to salaka biso to ko sala église te to leisaka batebere. To salaka to za déjà na banteni na niveau ya Lubumbashi. To zali kuna mon beau-frère Mutombo Francier siko zali na Lubumbashi. To salue yo to leisaka batu na bakiri na bainongo to ko leisa batu bisika nyonso. Pe ngai na salaka bakuru ya marketing. Na zali moto na tanga ka bakuru ya marketing. Na salaka ba business privé. Pe nazali ko sala musala na Nzambe pona ko fungola le peuple de Dieu. Bouta ko yoka auto salaki pe boyoki lelo na mikolo koya dans 2 semaines to koya ko lobali kambo na ba famille. Et puis après to koya ko lobali kambo na éducation. Et puis to koya ko lobali kambo na musique ba art pe ba congé puis to ko sukisa na esprit à religion et kozala moto na mikolo koya. Yango to sanganaka tous les dimanches de 13h à 15h précise. To bandi 13h to sukisi na 15h. To zala mi bare, to zala mi sato, to sala kamatia na biso ndenge wana. To zala ka na prière il y a tous les mercredis de 19h à 20h, une heure seulement de prière. Et puis to sala ka ba veiller tous les mois ya suka il y a un mois. To sala ka ba veiller. Tous a besoin de contribution à un déco. Tous a besoin de bateau bakolinga ba soutenir le ministère oyo. Toko sa musalo biso mo côté. Tous a besoin de contribution à un déco. Oyo oye na nute to zali ko tandela roboko. To pesi papa na biso Mutombo vane mbote mingi moko ya ba contributeur. To pesi pe bato nyonso bako sunga biso na kombo na Yesu détail bancaire ezali wana oyo azana mwe loko ya kosala na mikolo ko ya tokosala ba réunion tokosala makambo oyo ekoningisa communauté pe tokozala na conférence next year tokosala yango pe tokobengisa ba mama batata bandeko bere pe na tozali bongo na adresse na biso oyo azana besoin a contacter nga tozana WhatsApp wana et puis voilà un peu to tindeli bino mbote na pokwa na lelo to salue bino panso na kombo na Yesu Kristo oyo azali ko changer mitema na bato pe azali ko toucher mitema na bato to tiki bongo mboka na Congo pe ba élection oyo koya ba pona moto oyo alingi makambo na Nzambe to sito moni to lamuka ezali bongo na Bible to tanga yango na boboto nyonso nkolo afungola biso miso na mokanda na Romains chapitre 13 verset 11 à 14 to lamuka na pongi yango nde batindeli biso le peuple congolais miso mboka ezali ya yo kobanga moto asimi mondoki te. C'est le peuple qui change destinée ya mboka, c'est pas le mindoki. Omoni les 5 ans oyo ekoya ekodetermine ndenge mboka ekokende. Yango sengeli to attirer attention na bino. To senga bino conscience na bandeko. Ba famille na biso. Génération oyo tobengi ba ujana. Yango bakobenga ba millennial generation. Bano babotami de 82 à 2005. Mboka na Congo 60% ya population ezambe na bino. Parce que l'avenir de ce pays est na maboko na bino. Yango boza na conscience ya malamu ote nkolo a utiliser conscience na bino. Ezali te moto ya pesi bino ba t-shirt. Asombi bino et puis boke ko voter na suka akosala la bino eloko moko te. Yango tolingi te Congo oyo ezali koya. Changement sengele ezala visible na niveau politique, système politique ya Congo. Pe système économique ya Congo. Pe système social
et social esika bakao ezali bato oyo bokovote bovote bango mpona yango mpi basala démonstration ya mozindo mpe ntango tovote bokovote bato wana botala makambo oyo bango balobi soki réellement dans les 5 ans moni 5 ans ekedeke mbangu ntango ekokoma ekokoka bokozongela yo lobaki na biso osali yango tala ville na Kinshasa lokola poubelle balobi mboka oyo bato basambelaka te soki bakonzi bazali na position ya autorité okomona salite bosoto ezali vodou molimo na vodou molimo na nzambe te yango basalela nzambe oyo ya solo oyo balingi mboka na biso etelema elamuka ndenge touti koyoka elamuka na boboto tolongola na motema mabe toyinana te tolingana tribalisme tolingi yango te ngai nazali mongala nakolola mingi na bikolo mosusu na Congo natalaka ekolo ya motu te natalaka moto ndenge azali mwasi na ngai azali mongala te biso tokolela na ndenge ya bikolo nyonso liboke moko tozala na bolingo pote mboka na biso ekende liboso na kombo na Yesu Kristo que l'Éternel a purifié bomoi na biso na makila oyo asopaki il y a plus de 2000 ans na ekulusu tika te ekulusu ezala symbole ya yonanga ekulusu ezala défense ekulusu ezala forteresse pete tobatama na se na ombre ya oyo asala biso na yo po atindi biso na mokilo na tina moko na kombo na Yesu Kristo tolingi bino mingi nalingi bino mingi je vous salue ibisika nyonso bozali bandeko na kombo na Yesu Kristo mokonzi na kombo na Yesu Kristo mokonzi gloire à l'Éternel Dieu d'Abraham nzambe na Isaac yo le bien te yo kabolaka bato te mboka na biso il est grand temps ezonga na place oyo esengeli ezala to récupérer mabele na biso to récupérer bomengo na biso to récupérer ba opportunité to récupérer ba opportunité to récupérer biloko ezali na mboka na biso na bazamba na bamai na bisika nyonso nkola fungola biso miso tokoma productive pe tokende liboso na kombo na Yesu Kristo mokonzi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen 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 amen